okoma banzembo makasi oza banzembo musupe okoma ebeta. Ouais, ils ont besoin de la PC artiste belé. Le baga pour na tam na respect ba to mais le ko ta question na yo na ko répondre na comment banzembo belé ba soké na comment. Soké za ya faire. Ngam na comment. Faire mutaye banzembo wana. Ngam na comment. Nzembo wana soké za na moraviki na sala kaneti petit poussin. Soki mbula mabanga na batamaka na sama papu na ye. Na moraviki ngande de capsulaire. Yum to comment Nzembo? Ngam na comment Nzembo. Ils ont un troisième droit, non? Je crois. Ils ont un album qui est derrière toi. Qui est derrière toi? Tous les petits langages, l'idée Kachama. Na komi yango. L'idée a komi Mangoli Mazazu. Na la komi troisième doigt. Na komi na o soké. Na générique qui est derrière toi. Ya lingala facile. Tokobi mana gauche. Ngam na sala yon. La mot fait gabetia. Nena comprendre démarche moko. Merci Manotunga. Beauté image merci na. Attendez monsieur yaka goût. Attendez votre tika va parler. Bon beaucoup d'émotion. Papa boko renyi na 2045. Bande ko nanga ya Saint-Denis ngayo ndeko na bino Manotunga nazo pesa ka mo pepe. Okotika internet avec internet etika yo. Tout ça na 2025. Vunga. Bokela ba kufeti kuna. Babunga mbala boko. Ok côté que la fali banzembo. Eh bah c'est Claude de bana plateau oyo. Plateau team mano botia ka ambulance na libanda plateau nanga. Jumu mta okoya kawa kufi. Yona ebisa batu so lino ya émission nanga talanga bien. Kota nga na sima 86 ya kwitite. Na libanda na ba beauté na ka mutu mususu. So na ene omoni obitina na letelo ko. O couleur mususu. Ça veut dire aimo bimba. On est aimo te ko ta mente a na makama mene zawa te yozo psanga amen ngana aimo bimba yozo psanga mente ndeko na ngai. OK ko tekela ngapuna aimo bimba. Oui ah merci. O combien no pe mai so moni ba problème avec molika. O ye ko tekela fali biloko. Fali alali. Directeur Edi Badi atatope si au bonsoir. Ba mo bolibite to ko ta bovan. L'idée Kachama. L'idée Kachama a proposé au token de Bouffant. Bouquet beaucoup tanina fere. Fera bendi ba roquette tout. Nani comprendre. Ndenge fera yemba banzembo wana nyonso. A respecta ndenge botekela kié ou bien fera changer façon a yembela ki on. Ou bien bakisa ba mungu na katina ba matungulu ba bilo mkemke. Via kesu ko zo ba misa wa se ko ayena bango. Akezo banani? Ba misa fait so waseko yebo mutakina luka bango be ba kitese ba kitese te ye mutakina ko zo bango azui bango ayina bango na orchestre ba misa weza ba Jos non azui Jos Diena azui Gabana azui Gesak azui na soliste Ondo Kapanga na ebité en tout cas na ebité na carte na bato na tangeli wana mutuka moko na koloba abakisa un piece na carte la teka ya crime moko. Je sais que c'est le moment. Oh bah Jos na nyoso ba yimba yimba. Babak c'est le hôtel. Bo J3. Babak c'est le hôtel na quartier latin. Na ba J3. Babaki c'est le hôtel na quartier latin. Oh. Yango vi beaucoup la bona na vega mbabi. Ah Antoine il pense na kamwe. Osana osali makamu na oya bien na ba mineur na ba nani ba petit na osana bango mais oko so ba miseka ya mutu na waze oko sala bango nini mais boko tu ba vocal na kata na cassette bato ba kile miki ba ki ba yembi vocal na yo oso imaginer mais yo moko ba tikyo na kini ba préférer mutu mususu ayemba vocal na yo mais yo tika na kini. N'engobeta kuma sur la carte la théorie. Obmana mauvais souvenir. Makasi. En plus 5 mois impayés. Combien? 5 mois impayés kota suka. Afuti ote. Afutanga te na comme on a mot na ngemo et pas vesti pour jazz. 5 mois impayés. Si les qui n'a bika ake. Petit c'est nanga miré wanka kenza mapambola ya tala bi non. Quand faut nanga bon c'est bon ça y est. Dosso la na kofi. Oh, maintenant la kiniti. Ero mbe cause policier. So la na kofi ero so le qui no moi c'est moi le qui na Mireille. So ka sala été ero cause mbila. Oh, monsieur mbila oyo kanti aéroport Nandolo.
Ubio koza mbila na port wana nini libongo ya Baramoto ya kotaba zigida kuna okanga bato balekana basaka matungulu na ebisio pasi kufia wana saloma bea pasi ya otala clip atanta otala clip atanta natala tala ngosu bandela ngobia omuno na changeant ndombolo bugo ya ngana ya ciseau o bugo tikaki ya ciseau na betango ya pédale na kene ngona pédale likolo azwinga tsinga na ranger sima est-ce que vous imaginez si kutana nga ona sima kuna wapla babokyo ngana sima kuna ngaona sima yo kuna ngayo awa kutana ngayo liboso yo liboso yo non mais atu on va place à bien dit te on a sima ti yo ngauza wapi liboso ti liboso ko donc liboso mo donc tu l'as il fallait moi donc DiCaprio awa ngape awa yo mano edenga na bakabo zela bino mokosa yape kofi makambo mena biso ti eza ngana na DiCap na bia ta fali liboso fali siko awa savane le picho oyo mamale asko na boye na liboso yo oza liboso bachi obi na pesa mo bien ti ranja sima mbele na bia na voyage ba triqué yo ti na clip ba to na ninga simba donc so ta clip o ta confio lo ba nini utema beo saganate nana pesa ki idée ko bima na fenêtre le kwa kuluna le kwa muibi ye muta pesa nga idée wana pani ye maka mama benyo so pani pesa go falite kasi azoli nga utiliser yoti nga yo bon tala awa abina nga lobi petit nga bon kota bima na fenêtre me okita na position ya ndombo yo yeah bon mano na ditika mano merci na sala eloko 3 fois oyo po bazongo bien na tipo on a filmé on 3 fois asinga te boyeti vraiment donc kita pena boyeko donc boyeti donc kita pena donc boru on kita pena boy na kotu na bandeli te boyeti troisième fois ngoyo ali vraiment petit nga donc vraiment yoko donc mikili quoi mais amema pété amema ngate bon yoko na position oyo na clip oyo obimi na fenêtre soko bukanaki Oza studio ça combien de titres? Non, ça la 5 titres. Na ki bilo mo ba rabia na kati. Hanna na di. Wanna la di. Kishkari na hunna. Tiverkening na hanna. Bisoto diambeli yeso yoe. Pisata diambeli yeso yoe. Tishkari na hala hona. Adoration. Omoni bon Zambé yozo salela. Ce qui frère, au moins frère JR. Il faut ngenda otala yo boye. Oyebi kando opesai. On peut se candidater, c'est mon frère. Les ako osaka na Nzambe. Non. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. WS Prod présente une légende de la musique Congo afro, le seul et unique
Félix Ouazekwa. Après avoir enchaîné les succès mondiaux, l'artiste revient délivrer un spectacle exceptionnel dont lui seul et son orchestre Cultura PIV ont le secret. Des classiques comme la danse Fimbo, revenu plus récemment avec son tout nouveau titre Ça c'est quoi ça? L'artiste nous promet un spectacle d'anthologie unissant toutes les générations. La billetterie est déjà ouverte. Rendez-vous le 14 décembre. Je vous invite le 14 décembre à Adidas Arena. On va faire la fête ensemble. Il y aura beaucoup de surprises. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Bonsoir, bonjour, ça dépend Ngonga bo mesana kota l'émission yo Greco, émission Greco et émission ba yumate toujours ndeto solo ba et émission ba noko, émission ya ba attention te so moni ko zamu attention luka okimisa télécommande pembeni parce que awa ezala kaka vérité. Awa to solo la kati makabaluba ki te biso makabaluba ki ezala kati. Awa ezala ka osalaki biso to we biso to osalaki boy. Voilà. Merci Namano Tunga Zotala Bisso. Oyaza côté réalisation Tobo Sanate Michel Kombe Aigle. Merci Nayo Place Zotala Bisso. Beauté de Paris. Azana Bisso toujours beauté image azan raté tout le temps Namasolo à Paris tout ça la canne tout le temps Moutou. Atika bande qu'on a défaut. Beauté image merci Nayo. Grand merci na grande dame Mireille Wakaki. Wazotala Bisso topé sapé mbote na patience mukendi des longues jambes. Kisaluko ki poto na poto Azotala Bisso. Merci Nabino. Alors lelo to sana plateau week-end moko ya bien nga benga week-end bien pour sona emi mon paya mbala liboso ndako ya baba paya ezaka toujours béni toko ça na ancien l'artiste musicien ya Katelate ya Kofi Olomide Alain Kabobo. Bonsoir et bienvenue dans plateau la biso. Oui, bonsoir David Mombele. Santé ça va? Kitoko Nangolo Nzambe ça va. Voilà. To rappeler Batouke Fali Poupa Aigle Oyo Manotu a proposé biso à Rosala na Nantes. Merci naï na Fali Poupa na Musala Kitoko asali na Marseille, Musala Kitoko asali na Rotterdam, Musala Kitoko asali na Lille. Côté Angola, Ferregola, artiste musicien Ferregola à Rosala na Luanda. Bientôt ba na Luanda bo osali belé wana na concert Aza Kobeta. Alors Alain Kabobo bengisio to meka solo amuke sur musique parce que vous allez ancien vous appelez na kata studio magyo bongola mutema to ebakate bobanda kana musique ya mukili et ça la ka ndenge nini bobongola mutema nyonso na lelo to découvrir dans lelo Alain Kabobo vous allez ancien à quartier latin si naza ancien quartier latin na côté quartier latin en 1999 autour bara dans le poteau 1999 et donc avant tout ça l'album est Attentat donc premier album nous sommes à Tanta. Donc on a contacté en 1999. OK, on contacté en 1999. Avant on a siko au bateau beta wa pipo mbala moko biso to yebaki mbala moto moni na quartier latin. Oui bon, na bana musique na lemba musique à tout bouge, il y a fondateur Bogis Bompema, d'ailleurs la PCM Boté Bisikazali. Ah, Bogis. Vous avez musicien Bogis? Si na lemba musique à tout bouge. Na tout bouge, après na tout bouge, na longa tout bouge. Donc ça l'orchestre na biso moko IBG SARS. Union des beaux garçons, bisona ba Fanfa Mandende, ba Gino Baz, ba Amé Mampasi père à son âme, fondateur. Après IBG SARS, nakina orchestre mo yanga ba l'Avignon la Historia. Après la Historia, nakina orchestre msuza matete la Kangonia. Wana biska to kotona na frère José Nzita. Donc tu mènes orchestre mo na la Kangonia. Après la Kangonia, nakina groupe Jolino. C'est pas Jolino. Jolino, on a biscuit tout ça, CNN, Bill Clinton. Après groupe Jolino, quartier latin, après quartier latin, l'Avignon esthétique, quartier latin, l'Avignon esthétique. Nandenge, naïko yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na bombo inanga, le luna na kati na musala yankolo de lubu yankolo, donc voilà quoi. Voilà, donc Nathan auto solo là, okomiko yembela nzambi.
oko musicien nzambe te na yembi nanu Jésus-Christ ba comme on mission nzambe te il faut nanu oyamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na bomo na yo après et na étape oyo le capot avant nanu oyo ko pesa mungongo no pa ya Yesu donc faut nanu oyambi Jésus-Christ nzambe a changer yo comme une nouvelle personne une nouvelle créature a bongolio a lambio mulimo musante vandikati na o lokola sikoza artiste bon mungongo ngusikoyo na pesa ngusiko na maboko nkolo yemoko agerango nde siko bani ko sala album voilà avant to solo la carrière na yo aux en studio ozo préparer album Lubu Yankolo et Lubu Yankolo. Pourquoi Lubu Yankolo? La parole de Dieu. Ah ouais ma comme na nzambe lobi na mukanda ya Matthieu 4 chapitre 4 motoko bika kaka na lipa te na kwanga te mais na maloba nyo siko mona moko na nzambe ezali luba na nzambe et Lubu Yankolo. Donc le ba osoko liango ekoko changer bomo na yo et changer yo comme moto na sika ba tout so mo ba tel que moto yo vraiment donc ayambi Jésus Christ comme Seigneur na kata bomo na yango to bingo Lubu Yankolo donc la parole de Dieu. Ozalaki musicien ya quartier latin otambola ba groupe presque ebelé groupe bimisa ki makasi ezaki quartier latin alors te quartier latin les groupes bon le quartier latin na koloba ezaki juste image ya clip que tout ça qui clip ya album wa Atlanta mais groupe bisika na ko vendre pendant na l'accès ba savoir faire nanga na l'accès qui parolier nanga ezaki na l'avenir esthétique. OK d'accord. Pour la chef d'orchestre l'avenir esthétique. Bosala rendenge nini ezaka manque ya succès, manque ya gaz na ndibite lelo ndeto fandi bufali à cause idée bongo na mutema ou bien faire bongo na mutema kwa zana makambu azana succès bazana makambu na bango. Osaka ndenge nini? Vous comprenez ni que awa na lembi na ngana ki ne pas nzambe na ki boaka éponge non yanga ezaki appel appel wana ya émission omoni émission vraiment na linga ko tout ça lango bien vraiment na pa musalinette yanga appel tambolo barake na zu appel on ezaka na ba téléphone na ba iPhone to salela comment na ebite so ba nationalité mususu ba so appel yango numéro ni na ngebenga bonga na nuna zaboy na botami la famille chrétienne papa na ngaza mosala na nzambe papa mboyo Issa Kondoko na combat spirituel et maman na nga persona maman Charlotte maman mboyo azagi servante de Dieu donc na combat spirituel donc na botama déjà na famille chrétienne c'est comme musique iza nga na lingaki musique na lingaki nde musique mais na ndako na biso ezaleka liloba nzambe ozomona ko ozokinde bazoboya ozokinde ba parents balingite mais le quoi ça il loko vendre nga na makila yango moni na baneka ko insister mais ti suka nzamba la bino yo za yanga donc côté kuna suscité donc musala oyo na mungongo za nango il faut ça langai o mona ka yo moko la muki boba o simbi bible ozi moi stylo allez moi carnet qu'une église voilà. Donc voilà. Osimba na tanyo so sali musique ya mokili. Pona va na musique ya mokili, avant to na musique ya nzambe. Tanyo so sali na musique ya mokili. Otika osimba kisi na vina yo ata mokete. Bobo kese nyonso yo simbi kisite. Bo kese nyonso minene yo zo beta. Obanda sa succès na nguya nani. Talanga nzambe ka so nzambe ka talent cha kati na ngande yo moni. Wanga na banganga na bino so batalaka nzambe na ngai. Obana okesani kasi na nini na livulu nga na livulu na ngomba obana okesani nga tsoke na ngomba te musique ya mokili na kisi nga ko ngomba ngozo ba ko de livulu na livulu na bika isika ya grand frère na ngana ni Christian Dakomuda de passer na bango na livulu donc de songa na koma livulu na kendara ndi kuna na pongo ya kolutu la ngada Dakomuda Pasteur Christian. Muta bengi sayo na poto ezalaka grande sœur na yo? Petite sœur na ngala ninga na sima Mireille Wankaki de Berlin. Petite sœur no muta bengi sayo na poto. Oyebi ke petite sœur na yo era bengi sayo na poto yo zaki na quartier latin. Si. Wana obeta pa kufi. Si. Te wana déjà sina longwe. Sina bongwani. Parce que ndako na biso yokati parce que yo pesa na petana lobati. Na ndako na biso maman na biso efisa ngaboy. Mukolo o tika musique. Ils ont connu ba démarche na poto. Mukolo o tika musique. Mukolo ba démarche na poto so ba tutu ba na mikili. Etika daga ngam na kini po na ngai musique. Tauna tikengu
Mireille wankaki sikoyo abi bon basolo na mama bon ana siko fa bimakini na bimakini disant na bongwami na sina bi Jésus Christ Asole beta makana famille na bino yo poto no ya ya normal te okanga grande sœur no na kisiti ota mutema ne moto pa mi mayo poto mais non masole beta marabongo ti osasir osaki na projet ki ami mayo poto so ngana kangi na kisi petite sœur na Mireille kangi po ben sangai oui petite sœur na yo so ka ben sanga mota ben sa ba te belé so ba to ba kangi na bakisi olongwaki olobi fali ayako kutona kati la terre si fali si tango za na kati la terre avant ba fali baya yo ke na kuta banani tango yo koti nakuta d'abord na uta groupe Jolino nazonga moi histoire mo mukeka na groupe Jolino na ba CNN tango orchestre epanzani na epanzani na poto quartier latin ba mission balongwaki ta bandeko muso bandeko bakene ikin Verambo apesi maloba pa ya et pas directeur pour na ba on ko regité mission tsika après ba yozwa CNN pour te venir na groupe Jolino menga na tikalaki na groupe Jolino siko na kota quartier la tena sima CNN ndi CNN siko tango Verambo ayoki CNN ninga zo boka bisi mezo boka bien ozo boka danger auto orchestre nini après CNN na bino na uti groupe Jolino tuni akuna orchestre na ba bon chanteur bazate ba chanteur so ba danger be bazali na mon orchestre ngondi za ba travailler bien habiter na la mise na mo za kuna tikele kuna lenka bobo ba danger bina ko le kaburo abina ko le kanani ko le kaburo buona ko mutalika na obina tenga le kino bina atati lelo ti lelo oui ko bina ko le kaburo mpe musika bino banga makambutea ko le kaburo musika buko bato akimaka te est-ce bourra c'est la danse na Congo bourra c'est la danse misa Congo yo sala danse Linda Castro oh Linda wana nani ezaka yo danse Linda Castro ka dakumda waka petit na ngalenka bobo to kila bango pressé na sala danse o mokili mebina yo na episode na l'équipe bourra c'est la danse te bourra a modifié ndombo tant pe biso to yana fali to longo na mususu osolo na ngati sarbati no kabobo lelo frère Alain Lubu yankolo donc après tu as cassé la tête na question na yo na kuti Chiquito na kuti Soleil na kuti Jordan na kuti Mamale vena biso R9 Savané de Picho na bande ko obautaki Olympia ba bazonga kina orchestre quoi à part ba batikala ki ba bureau ba pena nga check environment et bon batikala ki na ba mboshili pasa na ba Dolce somono voilà mais tango na kotaki bato na tangeli wana fali ya sabapi wana fali azana na batala la terre do yo obanda musique liboso ya fali te ko bana musique liboso na te na kotaki ne quartier la terre liboso na ye après ya ye akutinga na quartier la terre fali akuti na quartier la terre OK d'accord okoma banzembo makasi ozaba nzembo musupe okoma ebeta ouais ils avancent besoin na pese artiste belé le baka pour na tam sur respect ba to mais le ko ta question na yo na ko répondre na comment banzembo belé ba soké na comment soké za ya fere ngam na comment fere mutaye manzembo wana ngam na comment nzembo wana soké za na moraviki na sala kaneti petit poussin soki mbula mabanga na batamaka na sama papu na ye na moraviki ngande de capsulaire ya bouteille plaisir viki nanga zala ouvert ngana sala entrée musese sopanie dans un posa ya kozala enrichi tika mpule kota na soke viki ngamna koma soke bon chanteur tozalaka nango tozalaka na petit nanga leader kashama na koma nzembo oyo na lemba na terminus na kimafiki ne pas ba petit frère nanga denzo ba imisa na ba ya gode ba imisa yum to koma nzembo ngamna koma nzembo eza na troisième droit non je crois eza na album ya qui est derrière toi tozana petit nanga leader kashama na komi yango leader a komi mangoli mazazu ngala komi troisième doigt na komi na o soke na générique ya qui est derrière toi ya lingala facile to kobi mana gauche ngam na sala yo to sala générique on a N na RTNC na ba les padres
Comme la commande. Nzembo yo normalement tu me mets là quand on est fali. Nini? Nzembo yo on a yembeli. Oh yembio. Na mora viki. Soké. Il y a fait yo. Tu me mets là quand on est fali. Ah ouais? Et tu comme pas fali. Tu kota quitté, tu coûtes na directeur. Tu directeur à moninga oh kabobo. Nese non na yé na kuta na dicap. Ba plan mo ezawa. Il fallait yo kango. Directeur bino dicap aza ola la mamuke. Bozonga ta après kabobo. Wana mutu no bokuta na bino. Après petit nga leader kasha ma persona makufa. Pour ton travail na yé. A suka na parolier. Abnanga vie to kozonga la banzembo na palette. To côté la chetani gola. Si ma pas du peuple là to kuta na yé. To yé ba akuti petit nga gigola na porte. Okuti nani? Gigola. Ape manaki. Persona. Ape manaki mi. Petit moko respect au sarana. Gigola respect, oui. Il y a au sarana te. Mutu nanga yi. Abnanga venanga kabobo sarbatin. Le coup d'en a Hervé. Mon pays Kachama. Ah, leader, besoin leader. To koti. To kutani pena na fait gola. Mon ngapé c'est pas bien en Sarbati. Sarbati n'est. Ah bien, Jésus de nuances. Ah OK. Les années non ba plan mo rezao. Ici leader a joué guitare. C'est bon, deux plans dans deux plans. Trois plans coûtent na générique. Leader a deux plans, Mangol Mazazu. Nanzi momoko a pissé sur na bosonyo. Apenga na bono imbanzembo. Et puis boto ba na soke. Na bandi na soke. Na amoura viki, na azala kaneti petit poussin. Soki mbula mabanga na batamaka na sama papu na ye. Na amoura viki ngande de capsule. Ya bouteille ya plaisir, viki na ngazala ouvert. Ngana sala entre, musese sopanie. Nazana posa ya kozala enrichi. Tika pour les côtes na soke Vicky. Bato bata la biso boy ba comprendre boy. Okomaka nzembo. OK ko tekela fali banzembo. Fali azaki ya olala. Fali alali. Si yo ke beta tu beaucoup na directeur. Directeur ko? Et dit ba directeur. Singa kabobo wana mutu na yo. Parce que fali la cousin nga. Ah, vous avez famille là? Si, la famille? Oui. Ah ouais? Donc vous avez un propos de mon passou là? Cousin quoi? Ah. Donc combien maman n'a ntiko, ils a comme ya koko ya fali ntiko. Parce que papa mon passou là à côté. À côté quand maman. OK. OK côté que la fali banzembo. Fali aza olala. Tu côté na directeur. Beaucoup d'un directeur. Abilanga kabobo. Dit ba diata. Wana mutu na yo. Asa en phase. Betela et tout. Ozonga. Après petit nanga leader. Mutu bosaki na ye. Leader. Ngala nga fait comprendre bato bata biso démarche wana. Démarche na siko leader lobino ve to kozonga na banzembo lembate. To côté là ferré. Donc banzembo bolingaki o banzembo oyo il fallait to te la fali. O to côté la fali. Mangol Mazazu. Ofera yemba. Soke on a yembi sikoyo. Fera yemba. Fera yembango. Na nzembo ya na atambola kikisha samasi na koluka. Zela ninyoko ya e. Maboko pamba. Te maboko mate. Yebi sanga ta nzembo yo. Na bosoni kutu. Esapi ya yo. Ya leader. Ah mutu bota mona ye. Leader Kachama. Akufa. Akufa ya komaki yango akomina Mangol Mazazu. Ngana komi soke na troisième doigt na générique oya lingala facile. Ouais, dans la lingala facile. On fait la bêta. Bah oui, na qui est derrière toi. Voilà. Boké boluki fali aza olala boluki bozonga na cop na mino palete. Leader Ndongala. Leader abiku vito kozonga. Ba bozonga na ngote. To kozonga banzimo palete vito to côté la ferre. Bokote li ferre bokuta na persona ndeko na biso gigola. Gigola bisino ya Hervé aza na salon. Boye bosu banzemo nga okete ke la fali. Si. Di boké banzemo wana générique. Boteke lango fait abeti yango. Nena comprendre démarche moko. Merci Manotunga. Beauté image merci na yo. Attendez monsieur yaka goût, attendez votre vatika va parler. Bon beaucoup d'émotion. Papa boko renye na 2045. Bande ko nanga ya Saint-Denis ngayo ndeko na bino Manotunga nazo pesa ka mo pepe. Okotika internet avec internet etika yo. Tout ça na 2025. Vunga. Bokela ba kufeti kuna. Babunga mbala boko. OK côté que la fali banzembo. Et ba secret de bana plateau oyo. Plateau tim mano botiaka ambulance na libanda plateau nanga.
jour mo mta ko ya kawa kufi yo na bisa batu so lingo ya émission nga talanga bien kota nga na sima 8 6 ya kwitite na libanda na ba beauté na ka mutu mususu so na ene omoni obiti na letse loko o couleur mususu ça veut dire na yimo bimba omoni na yebo te kota mente na makama mene zawa te yozo bisanga amen nga na yimo bimba yozo bisanga amen tende ko na ngai oke ko tekela ngapuna yimo bimba oye ya merci o combien no pe mai so moni ba problème e kumoleka oye ko tekela fali biloko fali alali directeur et dit badia tatopé si au bonsoir ba mo bolibi te to kota on bovan Didier Kachama petit nanga Didier Kachama a proposé au toke na biso bovan buke bo bokutani na fere fera bendi ba roquette tout na comprendre ndenge fera yemba ba nzembo wana nyonso a respecta ndenge botekela kiye ou bien faire changer façon à yembela kion ou bien bakisa ba mungu na katina ba matungulu ba bilo mikemke a modifier le côté la preuve année aïsaki marque aux habita marche wana kana ndenge petit nanga guitare et petit nanga leader en au gratter parce nga gratter mutano gratter guitare qui petit leader donc quand ndenge guitare oyo leader abetaki na couleur et nuance obiso to yaki nango okuna na yembiti différence ezaka ya likolo nango ya za voix yegi ngasa la on a deuxième voix pour ngai mkolo nzimbo donc voilà bato ba tala bien solo le ngona ba na sano ba kelala faut temps koki siko botekeli fere azu ba champ ndenge fere embeli yango ba champ wana nyos soki bokena ngo pa ya fali alinga modifier bien nga yema ndenge ka boyaki nango siko bon bali basana mutu bazana ba azana na lolengi na ya ko sima nzembo soko so memeli nzembo mais ndena yebeli fali tam susu refrain ngé koma ebandela nzembo ebandeli début anga zonga tchango refrain comme super nga kabola ngo kaboli yango azui parti o ya tchéna nzembo mususu peut-être yo koma ka banzembo ndenge koma banzembo bongo tala nanu en plus yo est musicien mais quand tala nanu pe fali pa beta na quartier latin faire pas beta quartier latin yo po beta quartier latin différence ni nezali entre fali na faire na chant so ba oyemba so bazo yemba leti différence so bazo yemba chanson nzembo yembeli ya fali na yembeli ya faire bon bali ba yemba bien différence c'est que so kangi bongo place mo na ndako moko boy o kangi bongo do na ndako moko boy kitabo pesi ata vie poli to Ramazani bon cela veut dire des artistes yo babima banzembo mutu moko bakota okangi bango no bosala nzembo mutu moko wana bisika ko comprendre que nana grave nana zana nu wazo malgré voix mais yimba kaka donc fallait leki nana leki di kapu yo leki c'est tellement bima na so oken nzambe nanga mutu ka yemo mutatekeli watu nzembo yemo apuniso entela leki donc bosala ndé nini lelo na musique ya lelo na numéro 1 et c'est une question ata mona mukebo mona muke o ya botami na mboko tuni awe biso que non c'est fallait leki c'est que so fallait aza numéro 1 aleki na nini na ngana ba ezaka na nini biso za biso ba journaliste to tuna mituna pour te comprendre pour watu batala biso belé pour nangeza liboso chant aleki na oyemba fallait aleki faire na chant na oyemba ko OK ko yemba zateka fo yemba il faut être ténoriste wana ebi ma ba popo na yo aleki na oyemba fallait aleki faire na oyemba wana yo na ba technique à chant na technique à chant mais ngana ebi na ba technique na ko tseta mupaya na kati po atu vana kati la tem na maison mère na ko tsa mupaya mais na ba technique à chant yo zo lobanta ke muto koma nzembo technique muta ina virgule à la coste non la coste aza makasi na ba vocal azani ba vocal à cause oui so pesa sa vocal bo sentir la cause mais pesa so pesa la cause nzembo mobimba ki banan nzembo yemango tisuka mbutu omona kazala mo ba limite ah ouais mais vocal c'est bon Kofi azwa faire pourquoi azora epo azara na posa au 5 sayina fali a 5 ça posa couleur a 5 saga po qu'est-ce comme forte comme makasi quoi ya ju posa na posa aux affaires ya ju faire bon donc il fallait aza c'est 5 ça bon pour et matasus mo makamsus voilà
yo olongwa kati la te pona ni nini okufi asala yo amabe makamu nini yo monaki parce que comme si okimaka bamisicien mosusu bayaka bayetese ozokoka su chanter okimi kati la te olongwa na nopona ni bato batala biso to comprendre ekolongwa mpe bato boti lelo bayebaka te bonga alongwaka mpo namonaki ondire bazo donc bakomi koutilize yo ozomona donc soki mwa projet moko eza leti mwa basale leti baolympia leti babercy leti bazénith so bozoprépare eloko moko boye azozwa yo peut-être azozwa yo azotia le devant azotia le devant na bandeko mosusu atandi bino boye mpona bosala force olandi alors mais sikotango ekoma siko mwa voyage moko eye mwa voyage moko eye bien makambo moko bien ke yo mpe esengeli obénéficier ozozwa yango te surtout voyage epesanga mpasi ya Bercy voyage epesanga mpasi ya Bercy parce na contribuer à danger surtout na spectacle na contribuer à danger mais ekoma mikili na kenda te bana lemba kutu baya batomboka na hotel pa verambo mais ndenge notiki kabobo akosi bango non bazoya na deuxième vol baya na nini deuxième vol vous imaginez vol amiki na période daka vol moko ya bi bazoya na deuxième vol azali awoya la preuve en état bazongaki lola mwana akota na palin akamata demi valise ya bilamba lola mwana apesanga ba valise ya bilamba abinanga lobi yaya malgré ya quitté mais bana lemba ba déranger vie makasi na hôtel tozalaka bazela ki fort pona rozanga Bercy te mais c'est ça qui na kinda te na kangi motema to continuer na mouvement bandeko pe oyo esengele babima bakende basala ba orchestre na bango pourtant na bango ekokaki batiki biso via kesu ko zulaso ba misia wase ko ayena bango akezo banani ba misia vient so wase ko yebo mutakina luka bango be bakitese bakitese te ye mutakina ko zo bango azui bango ayena bango na orchestre ba misia weza ba Jos non azui Jos Diena azui Gabana azui Gesak azui na Solis Ondo Kapanga na ebité en tout cas na ebité na kati na bato na tangeli wana mutuka moko na koloba abakisa un plus na kati la teka ya crime moko Gesak c'est le moment o ba Jos na nyoso ba yimba babakisa le hotel bo J3 babakisa le hotel na quartier la terre na ba J3 babakisa le hotel na quartier la terre oh yango vi beaucoup la lobana na vega mbabi Antoine pensa na kamwe osali makamu na ya bien na ba mineur na ba nani ba petit na osala bango mais oko ba miseka ya mutu na waze oko sala bango nini bio ko sala bango nini bako bakisa nini ba petit wana na monyo ba petit ba mineur makambe vandi voyage au bayaka na BBC aona na miki entre Zénith ba misi ba comment aéroport mon ami Gelor ben na téléphone oh vient en kabobo biso na aéroport yo za ne c'est non nga message quotidien de boya qu'il faut abenga bino ko benga message ko na téléphone pam tout coup en aéroport na télé ba comme déjà ngaza ndako na bité na voyager ba beta concert moko wa spectacle désordre tellement muto lagi azaki na centre makambu tout c'était moi Alain Kabobo mais ba préféré batika yo bazo ba mission oyo bazana ba ranking na ba leader na bango po ba pouvoir ba leader na bango masolo ko ngobeta ngoti po kanga mutema ozali ape na poto pe déjà okoma dotolo ba ke ndengo sa boyevement o regretta ka na onyo sokofi asala yo na rita na ngoma be. Mais comment est arrivé boy na ba préparation ça les devant mais na que voyage boyo ba okata yo kaka ou bien soko kano sacrifice ou bien masolo pour ça bon chanteur osa beau tandoza mais pourquoi tous les voyages on otika faut mituna passer nalila est-ce que vous imaginez na komo senga na
nasala bavocat na nga moko na album oleki bato mosusu bakende koyembela bavocat na album mais bokosi bavocat na kati na cassette bato bakende mikili baki bayembeli vocal na yo ozo imaginer mais yo moko batiki yo na kini bapréféré moto mosusu ayemba bavocat na yo mais yo tikaka na kini nango beta kuma solo quartier te onati Obimana mauvais souvenir. Makasi. En plus 5 mois impayés. Combien? 5 mois impayés kota suka. Afutiote. Afutangate na comment on a mot on a et pas vesti pour jazz. Na ke pas vesti pour nini. Là nanga 5 mois impayés. Si les qui n'a bika ke petit c'est nanga miré wanka kenza mapambola ya tala bi non. Quand faut nanga bon c'est bon ça y est. De so la na kofi. Oh maintenant na kiniti. Ero mbe koza policière. So la na kofi ero yo. So les qui no moi c'est moi les qui na Mireille. So ka zala été ero koza mbila. O so mbila oyo kanti aéroport na ndolo. Ubio koza mbila na port wana nini libongo nini libongo ya Baramoto. Ya kotaba zigida kuna okanga bato balekana basaka matungulu. Na ebisio pasi. Oh kufia wana saloma bea. Pasi. Donc azon d'image ba evre yo do sala. Mais pas musu ba copier yango, mais yo mo otikala. Ba ke ma on va conseil. Est-ce que vous imaginez? Ya otala clip atanta. Otala clip atanta. Natala. Tala ngo subandela ngo bi omuna. Na changeant ndombolo bugo ya ngana ngo ya ciseau. O bugo tika ki ya ciseau. Na beta ngo ya pédale. Na kena ngo na pédale likolo. Azuinga chenga na ranger ciment. Est-ce que vous imaginez? Na clip atanta yo muto simba faire. Achenga na ranger ciment. Melodi wana sala ka ke yo bilo konyo se ko milaka yo. Pourquoi so wana ko milaka yo? C'est triste. Hein? C'est triste. D'autres ba ke ndengo sala ka boye. Ya mutu comme ça nzambe. Ya onki obongo no mutema. Aduna na nadi. Na Kiskarin na hadna Siperkaning na hadna na Haduna na bazi balabazazi Haduna na bazi na jona Haduna na hazi Haduna na jina Kiskarin na hanna Oh et commis prière Dimbela Yesu. Au commis nos musulmans. Aussi c'est ce que aux chrétiens ou aux musulmans parce que aux eux auto yo kana nanine Dimbela Yesu. Dimbela Yesu. Yango. Siko nazomona banze bo mozo le kana so bitumba nanga ele kisoki nini bitumba soki bitumba mano saka nini bitumba nanga ele ki mingi. Donc nzamba kota bitumba yoke luka sata ba problème yo moko na bité biso akongole banze musuto yembaka bitumba nanga leki niveau esengi nzamba kota ta yoke provoquer est-ce que nzamba mutaotinda yo so na maloba oyo zo bimisa wana ezo loba nini eza na arabe na lobi nzamba za munene lokumu kembo pe machange les onga pana ye na batanyo sozanango ata pasi leki kangama na Yesu. Dimbela Yesu. Tala clip atanta. Clip. Sikutana nga ona sima kuna. Kuna wapla ba bwakio. Ngana sima kuna. Kuna nga ona sima. Yo kuna. Nga yo aw koto nga yo liboso. Yo liboso. Yo non? Nga ona mais sima. ati on va place à bien ti. Te ona sima ti. Yo nga za wabi. Liboso ti. Liboso ko? Donc liboso mo donc tu l'as on il fallait moi donc DiCaprio awa ngape awa yo mano edenga na makabo zela bino moko se appelle Kofi Makambo mais na biso ti Chris zana na ngai s'il te plaît nabia ngako na sima ati ona sima mano so ngisana na sima s'il te plaît vieux moko se leva Makambo zela wapi fali te oyo te fali o fali ah so mutu moko bapiza mutu moko o shikito yo zela wapi yo ngayo na sima acho na sima fali yo na sima fali mais yo zaka même les loza sima fali même si on est au soza sima fali e banda ki ne kala za confesser na lobi ezama ngba fali te
yo linga bacho liboso wapi place ifali azali katikati awa na liboso awa tango na koya na liboso awa na liboso place ifali azali na katikati yo so linga place ifali aza te ngala ina comprendre mais clip de so yonga na eti clip oyo bato abongisa clip oyo eza lelengi bapa ya danse kotona eza ngana na dicap na bia ta fali yo liboso fali yo siko awa savane le picho oyo mamale siko na boye na liboso yo oza liboso bache obi na pesa mwa bien dit ranja sima mbele na bia na voyage ba triqué yo ti na clip ba to na ninga simba donc so ta clip o ta Koffi Olomide nini mutema beo sakanate nzamma Koffi nini mutema beo est-ce ba classé mino boy tanga yo na bina fenêtre tala tabe exercice en plus na fenêtre na bima na mon fléri na sala ngo 3 fois abisinga quitter la position ndombolo na la ebsio Viramboti mano zongi tatima mais mano c'est là Krista ngai vraiment zela mano zonga na sima ah bo sa clip oyo na mo fléri te hein te bisinga bima na fenêtre na mon fléri zela c'est pas zongi ça non tala place ozo bima na fenêtre na clip oyo bande ko bata yango talango tala mano sima pose mano retard ok zela nana pesa ki idée ya kobima na fenêtre le kwa kuluna le kwa muibi ye muta pesa nga idée wana pani maka mama benyo so pani pesa go falite kasi azo nga utiliser yoti nga yo bon tala awa abina nga lobi petit nga bon kota bima na fenêtre mais okita na position ya ndombolo yo bon mano na ditika mano merci na sala eloko 3 fois oyo po bazongo bien na type on a filmé on 3 fois asinga te boyeti vraiment donc kita penza boyeko donc boyeti donc kita penza donc boru on kita penza boy na kotus na bandeli te boyeti troisième fois nga ngoyo abi vraiment petit nga donc vraiment yo ka donc mikili quoi mombele mais amema opete amema ngate bon yo ka na position oyo na clip oyo obimi na fenêtre soko bukanaki poza fenêtre anda kolobate za awa ya fenêtre en plus écoutez comment on était pour bon clip pour mon mais exact noter pourquoi ba pona ki falite na bande ko ba depichu ba mise bele ba pona ka yobi ma fenêtre te siko lokola ngana no bina lokola lokwa gorille ba jamo ka kuona siko atele ke no bo ça va sur côté na fenêtre wa tana ko sauter et ça me loko tu vas na éviter quoi zamba là kozana Koffi boy la musique na yemoko personnalité moto asa deux personnes différentes azakande moko elo moko différente elo moko mano songi senga na Nantes avec Fally Ipupa lelo olobi numéro 1 na musique olobi Fally Ipupa non si ata mona moke surtout mona moke wa ba webisa OK pourquoi banile concert à Ferregola on a Paris bon nazo mona kaka bon na solo isolongo na grand frère na ngai nani honorable Kijason bazaki pe na le meilleur coiffeur de Paris vieux Mams Kamambwako vieux Mams ya ba Kamambwako na tuna ki honorable Kijason makamango ezaneni bon il paraîtrait que ateka ki ba billet ba msuba oloba 122 billets combien 122 billets mutati ka 122 billets na sala munene bongo 122 na lobby il paraîtait voilà ma soleil bête à Paris oui babi ka tekaki 122 billets yango moni bato yo na bato babi non mais il y a ça qui bango mobondo biso to bi mobondo za ba sandal ozara ya batalo minene bon mais si comme mobondo na makama plein ça n'a rien à voir yo mundi la tout mais ceux qui dans mobondo 122 billets ceux qui sous mobondo za plein donc 122 billets c'est que ça mobondo té wa mundele mtaloba batuna kiti qu'est-ce signifie mobondo mais c'est qu'est-ce signifie mobondo batuna nani les padres mundele mtatuni il y a solo baka to leki bango ne belé to leki bango ne belé mais batuna pesa signification mobondo ba c'est ceux qui za bongo mais boleki bango ne belé té 122 billets woninga na yoki na tuna sous-souvenir nga honorable Kijason
boyebaki na temps ovana fali na quartier latin batantu bovana fali boyebaki fali akoma na niveau comme ou bien bon senti que l'idée moi obima aw mais déjà grand bosseur ce bosseur ba vocal na bino senti que ba vocal na yi toujours ils ont un impact mususu akobandi la vocal moko 3 fois a changer ba nuance akobandi la vocal moko 3 fois a changer ba nuance ça luka tititi oyo osimba donc azaki na bosseur donc kotala ninga no travailler boyeba ki do mona moi ninga za en tout cas et je promettre quoi que je promettre ceux qui a salpé carrière na ye et osimba donc voilà ngana yeba ki a koma musika. Est-ce que ezali ba bureau parce que ba musicien ezali ba bureau muté bomaka ba musicien ou bien ezalaka ba fan ou bien leader yé moko pe bon leader pe yé moko pe à cause la pe mo koko so cause la pa na ye na bureau ba fan bazama problème te fanatique za atako to sel mabe zo komisoka atako to kokate mazo komisa o mais ne bureau ne suko super ça mabe encadrement ya artiste ça mabe au sentir que bozobe o le gamin talent ba bloka boy vraiment nana za na bureau ya bien lelo ndeto lo ba lelo to so lelo weekend à lelo nana na bureau ya bien entre Fally na Ferry numéro 1 Fally ah oui t'as la photo pourquoi linga Ferry te ma beni ni Ferry sala pourquoi oui na Ferry na linga rayo te soro linga ka Ferry ko lo bateki ateki 120 billets na sola qui na honorable qui chanson yim ta ebisio yé pour ne ba yebisa qui est que 122 billets vendus il paraît ce que yebisa nga motoni ya orchestre ya les pas de la salle qui appelle ce nombre de billets au bateki osumi mutu mo ka appelle ce nombre de billets bateki malgré bateki ba billets on dit ce nombre on a combien c'est nombre on bimo est-ce que nombre on bimo tozonge pa na yo zonga ponanga nazonge pa na yo zonga siko zo sali na nzambe za ma clair au pesi biso parcours na yo makamebele ba regret na yo makamebele ba souci na o sala ko pasi makamebele lelo o sali na nzambe zo mba musique ya nzambe lo ba ile montrer capitaine na début wana ke fona no mutabongo la mutema avant ma no sali na nzambe OK d'accord lelo frère Mike Kalambai question mo ya libanda kaka pasteur Mike na pasteur Moïse bakoza na problème nini po baza bana nzambe ba mibali bon ngana mona ko ndireza ka bon ngana mona ko ndireza la maba nakolo baba base nakolo baba base bato ba bo na bongo zo be yango base non parce que baza penda ba vrai ami mais ba mi pe wakabona kati natala bonka na talibo voilà en tout cas confiant na ko yebate ce que ça ba wela kanini ba parce que aux ans studio ça la combien de titres non ça la 5 titres na ki bilo mo ba arabe na kati nakati hanna na na di wana la na di kishkari na hunna tiverkening na hanna bisoto diambeli yesoyoe bisoto diambeli yesoyoe kishkari na hunna tiverkening na hanna zamba pambola mama lidinduka simta kampo ete mère chaque jour le bwana ngai ngona osozo yemba imatsakaye matsake moloko moko bo makina badoration omoni bon nzambe yo salela ce qui frère au moins frère JR il faut ngenda otala yo boye oyebi kando opesa yi opesa kando c'est mon frère eza ko osaka na nzambe non mwana nzamba kozala boye osaka neti oza misika mokiliti eloko nini donc esanso eloko ni omoni ke eza ya mwana nzambe te pona tili net donc le quoi donc na osela nzambe donc il faut na ta dans maillot de corps moko et katana ceux qui faisaient la bizarre la muki na tongo et longi na sukolité
allez na yena plateau na yo yambinga comme ça na yambi frère aller ba mon de frère aller mais na poto donc faut la bizarre alors que non nzamba lobi donc nous surtout ayeza ya biso plutôt ba cohérité de Christ na za cohérité de Christ mais pas dans la propre oui frère j'y fond na répété biloko no sa la biloko wana frère ozani mission mo bimba oyo salela yo nga na ondima te bon nga na kondima na ko shira nga yo te mais na omona obongwa dina nuti papa molimo no nani père spirituel na ngai pasteur Josué Mokeno azar na Congo oyo encadranga banda nakoloba na 2000 combien ba 2008 église une église vainqueur pasteur Josué Mokeno mutazoranga encadringa à part ça na lekana ba cours affermissement na combat spirituel et pas maman olangi on est sûr que maman na ngaza servante dédié abandé ko encadrer ko kamba batu pe na ministère ya combat spirituel okoti merci mano okoti mabala mingi na poto kana kombo Yesu wana kotu jamais nazana oti chelanga preuve moko sorti album Nezakan il y a 5 titres kala mingi te en 2025 tout ça les featuring mona tout ça les featuring na Mama Laure Mbongo tout ça les featuring na frère Clovis Makola yango nezo bima mikolo yo aki j'ai l'honneur et après de to lancer louange no sala qui arabe diembela Yesu et zana qui arabe début kaka introduction ko zana qui arabe parce que et ça mandeni bana nzambe wa sondeni po bango za ba chrétien mais yo il bon ko musulman te ngana yembi islam te na yembi ka qui arabe mais na komisi nzambe mais na qui arabe est-ce que eleka et oleka na musique na biso za ko mbali boso tout monde mutu musicien nzambe mais oye mana qui arabe et osa pe mabeta ezaka na cadre ba recherche ah ouais na quand on se fali ya osala makamsu oyo ba vie ba salate ya osala ngoti siko ya ngoni bato walo baki obongwani te tuzo so baka nzambe yuzo comparer ka fali na lobi yuzo ta ka fali na lobi nzambe langa yo lobi langa lobi ke so ezo simba te que ça te c'est pas ne koto kese o commencer mo pe bien azape ndeko na yo lisusu na lobi yo lobi langa lobi ke est-ce que qui arabe ko simba parce que tambola liboso et salama et on a plus exemple na yepa salama kamboyo bato no et salama te biso beto mekana no pe koto pe to na ba recherche ba makam tous bon no salama makam fali a sala na musique et salama te e beleko netini oui da sala nyoso na jibeti tika ba vela ngaba vana oui da jibe ba sala nyoso tika ba grand frère ba vana tranquille oyo fali na fere ba sala te fali bi fali mdo sala te o mon problème ngoyo yango bodo texte bato ba 22 billets parce que bozo linga ko comparer bato ou frère ndenge nini ah mais non na bien ce besoin génération moko na zo faire partie de la génération na oza wario ya bonzambe oza wario ya bonzambe oh mais ça on a comprendre on o juste ce que oza ya bonzambe doza fan ya fali na lobi naza warrior ya bonzambe poto ngaso na warrior sona so ya bonzambe za la susu parce que warrior eza moto yo aseli sarate eza moto alinga ko apprendre eloko yebite ayekola eza moto azana posa donc asa mama minene obeti ngana donc na luka donc na la posa ba challenge wana OK et on a vu ce que ya bonzambe voilà tozo comme on a vu sur Nasuka en attendant Manutunga a proposé quelque chose dans studio Félix Wazeko le 14 oyo tozala décembre tozala na Adidas Arena conseil les a confirmé Wilson a osana biso na kata Paris le 15 février fali pour pas continuer merci Manutunga awa Wazeko zana conseil ko pesa vie mosle Zara qui abeta Adidas et les kamala mozave na biso ya Congo na lokumu kwa ya musique na biso ya Congo ya kitire na biso donc concerne les kamala mozave na biso et surtout que aza souvient matete ngapi na vendre la matete na kunda
bosomba billet concert oyo Chris okozwelanga ngo bosomba ba billet ebele concert oyo bosomona oyo bosomona oyo ya wase kwa oyo na pesa bino elengi na moke fali pour pas ozala concert oyo bomoni ya wase kwa Adidas Arena fali pour pas ozala na pesa bino pourquoi ozala azali invité spécial 1 2 à jour fali abutama anniversaire fali za le 14 décembre. Donc, bosomba ba billet, concert ya waze kwa na Paris na ibisi bino bien que fali ipupa akozana kata concert. Mais ba bombeli bino nga na pisi bino ka goût. Et puis mo elengi, bomo na kibiso to travaillaka. Biso ke na oluka. To ba journaliste to vana ko moko be bele kaka ba kuiti bele ba kuiti ko koma muke biki muke. Bandeko na nga sedeni mutu na bino bolingaka. Azotika bino kala mingi te moi moto. Rendez-vous avec l'artiste musicien Félix Wazekwa. Nadiza Sarena. C'est bientôt là. Toko bina biso na suka kawo. Osana bato apesa mbote. Ouais, d'abord on apprécie yo, merci ndenge onimi ko yambanga le plateau na yo. Vraiment donc nzambe apambola yo apesa so belé abakse so intelligence. Parce que mikolo balobi soko leki awate donc moi bat bala 2 ans. Ouais, exact. Donc yo mona lebega en tout cas tenga na kutola na ye soko abomanga kaka. Soki dini soko bomanga kaka. Donc voilà. Donc moi qui na bien kitoko makasi. Obebi sino émission noté kitoko makasi. Vincent Niai. Ah osana biso père. Ouais, vient biso de la finda. Ouais. Samba tambola na ye musani le kamala muzaka na cadre ya musique na biso ya mboka. Ya moni faut ko kusenga pe fali merci musique ezungi frère yo za muta nzambe déjà bongoli mutema na lobby ma ben na lobby mutasongi musique fali na poto bah oui fali mutasongi bah oui do bato ni so beta si ma fali so beta gite me beta te so ya beta gite na ebiso pesa to ba mbote kaso tuninga Vincent neti ya lobby ke ndulele ka bien mais faut pas pesa merci et c'est ka petit na bango oye mtasali ke lelo bien pour afficher ça là oyebi ke bino mo bato compliqué nga gentil mo yo mo mto obenda ba problème te bona profiter na pesa parce que no lingo bomme mission kitoko boye ozwa nini so ekufi na bomite bona obongisa na zongi OK pesa mbote na pesa mbote la maman Lidinduka na pesa mbote na petit sœur propre Mireille Wanka qui de Berlin kwenda Vutuka grande dame motema malamu producteur nanga cousin nanga azana Lyon Serge Mbololo na madame naye Mi José Ekoule balobi ke bazana poso ba produire ngomoni donc ngapi fona ke Lyon donc makambo yon tolo baki donc voilà quoi donc donc zamba apambola Serge Mbololo le ki ya sœur nanga Ani Mbombe na Londres na Aimé Elenda na Londres mobali ya Mami Jamba le ki ya mama Karine Jamba ya ba Karine na pesi mbotu na bana lemba lisungi en Jésus-Christ donc et ça mitolité na biso ya bana lemba donc bit nango en entraide donc tout ça on a tout ko sungana si un problème moninga je problème auto maladie to liwa donc oye to pesa maboko na kombo na Yesu donc na pesi mbote na fondé JP Sikanda mama Karine Jamba mama Bessine Bailo mama Solange Kisala kulutu langa fait de amba sans oublier pe beauté image balobi donc de yemutako osimba clip na biso enze moto emina na papa Clovis Makola donc beauté de Paris donc voilà quoi donc na pesi sombote na bana lemba la grande famille de batutu donc nasi on a ko sukisaka eza donc merci na yo Alain ozalaki na biso na plateau merci Alain Kabobo na bosali mosala na nzambe moko mama Gypsy Sikanda OK la bouche autorisée. Merci na yo na passage na micro na biso ya Congo Révolution Alain Kabobo topesio merci na nazani akatio okatinga parce que na aussi cette émission merci na yo merci na Alain Kabobo ezala mbala sukati plateau oyo ezala ti obimisa to sala na topesa grand merci na Fancy Mbe merci na yo topesi mbote na Christian Lukoki poto na poto mikili na mikili Serge Lukoki les mannequins merci place otala kibiso César Bol Sengabi merci mon ami topesa mbote sous na Maître Eric Mando José Dikila
Patience Mukendi de longues jambes à Pembe de la part ya Manotunga Mbote de Susuna Adida Mulumba Gaso Confort Chris Ndongala. Merci place au Talakibiso. Beauté de Paris Tokutani Kimia na mabota na bino.